Voilà. Yeyo. Ezanga, artiste, styliste, modéliste, créateur. Moyeko lipe molakisi. Mwana pe mosali ya wenzame molobeli na yeyo. Lumière Kambolo. Voilà. Alors, ngande kona bio na ye, par rapport à rendez-vous na biso to salaki, to pesa qui semaine passée, yango to yoko pesa conclusion. Mais avant wana, na zo senga na bino, bo s'abonner massivement. Bo s'abonner vraiment ebele. Bo tchaba like, bo commentaire, bo tchaba commentaire na bino, et ça va bien pour na biso na bino. Et ça pa kitoko makasi. Voilà. Bongo ezalaka. Alors, numéro na biso ya téléphone, libanda ya UK, okocha 0044 74 59 56 90 27. Na kati ya bana UK bayebi deja ke bakocha kaka 07 45 95 69 027. Voilà. Ezande bongo wana za numéro na biso bokotinda ba video na bino yango yokozala esika malamu pe facile pour nous tous ba video na bino to poster par rapport pe ba sujet ninge banda koya. Mais ce que vous s'abonner vraiment belé et kozala be pour niso to tindi mbala moko e banda okuta mapa na bino na ba fona bino za facile pour na ba message yango etamolo pena un peu noki. PDD tozo continuer koloba ete ke bo s'abonner et belé. Merci. Alors, le lot peut être merci mingi na pasteur na France, pasteur Daniel na intervention na yo. Sinon te lo komo kwa baksa kone zalite pena très profond. Nzambe na lola abaksi la binebele. Sœur na biso na Belgique, sœur Adonis, sinon te wow, kitoko makasi, to sepeli. Na sœur na biso Isabelle, sœur na biso Isabelle na mboka pa France na Milouze. Sinon te Nzambe na lola mona bino intervention na bino eza pena kilo eza lourd. Alors toko baxelo kote kuna sinon te Nzambe ya continue na bino boza oyo boko partager, bo s'abonner, bo liker comme bo tcha ba commentaire et ko sala biso susu bien pena courage ko sa susu ba émission mususu mbala sima. Pona Fumuntsako, wow, Fumuntsako. Oh, les soldats. Vraiment pona Fumuntsako eloko tokoloba olobi ebele na kati ya intervention na yo obimisi ba branche ebele. Alors biso to pesa eka message pona ndenge ne sengeli ko bonde pona biloko kolia. Mais na intervention na yo obimisi ba branche ebele pesa très important o to kozope na kati kuna. Alors ngana eva ko pick up moko o ezali kuna motuya ezali ke développement. Oui, prière peut to ko sala développement na kati ya prière na biso. Na kosala ngope lelo na tamo muke awa na priero nga na kosala par rapport bilei ezali ndenge nini esengeli biso kobonde la pona bilei. Alors to kosala prière wana. Merci. Toko fongola Bible na 1 Timothée 4 verset 3-5. Elobi na biso boy. Nzambe asala bilei nyonso pona bandimi oyo bayebi bosolo balia yango. Point. Pe ba pesa ye merci. Point virgule. Nyonso asala ezali malamu. Eloko moko ve ezali mabe. Soki tozali kopesa ye merci tango tozali kolia yango. Pamba te maloba ya Nzambe na losambo na biso ekomisaka biloko nyonso peto. Alors verso oyo déjà ezokanga ba intervention nyonso ya bandeko na biso basalaki. Komi eloko nyonso to tango ya kolia eloko eza motu ya na moma wana prière wana atoko bakisa oyo ko link obe oyo ko développer prière non par rapport lo sambo ya biloko kolia merci e ko banda ko dominer na nyonso. Yango bazoba na biso awa ke lo sambo na biso soko tozochaka ka pamba te maloba ya Nzambe na lo sambo na biso ekomisaka biloko déjà peto. C'est-à-dire nazo na besoin banga poison te, nazo na besoin so ko banga biloko mususu te. Comme nous contrôle makambo wana ezali ye moko Nzambe. Biso tozoto sakaka par rapport mibeko na ye. Amen. Yango bande ko misusu nde passer d'année par le baki amne to baki su mingite. C'est-à-dire so mona que ozo mona on suspect côté wana ko kendete, ko lia pété. Et ça non simple.
kokende te kuno la seki bosanto na yo avant lia obano sambe obano kusela to amaki wana za makelele s'il vous plaît eza vraiment makelele soko moni ozana doute ya ndeko wana kokena ndako na ete pe kolia te simple obeso so ko tu ponolia bonde la 50 ans merci ya zo contrôle tout to za rappelle mo ozo banga so ko banga obandi ko longola puissance a parole nzambe monsieur soupe lem soupe ba yebite yango biso to na sujet oyo bano kosunga biso nyonso to yekola yango tozo répéter ko lobake moto na monopole ya maloba na nzambawa azalite biso tout tozo yekola moto bake mo yekole pe mo lakisi c'est-à-dire toko yekola pe to pesa na ba oyo ba yebite bango pe ba pesa na basusu s'abonner pe partager et pour ça la malamu merci na ko sala petit prière moi moke pona total na ko sambela pona bilei alors na bondeli oh Yahweh biso total la kayo na elikia nyonso bolimbis prière nazo sala ezali psaume 145 15 à 16 na 1 Timothée 4 verset 3 na pesi 2 versets on a fait la prière sikoyo o totanga ki liboso ezalaki 1 Timothée 4 3 à 5 et on to développer que le samon maloba na bis maloba ya nzambe na lo samon na biso comme ça biloko peto wazaki premier verset sikoyo lo samon ngana ko sala ezali na psaume 145 verset 15 à 16 et 1 Timothée 4 verset 3. Alors fumutsa kolandanga bien na kati ya prière on a beaucoup de ba terme to bolimbisi mali les amakasi vraiment voilà comme na prière on a sala na ko ça peut terme moko bo o lemso poko lobake na kati ya Bible ezate mais ko tambola par rapport merci thank you to bondeli oh Yahweh biso totale la kayo na elikia nyonso opesaka biso bilei na tango ya nzala ofongoli maboko na yo pona kosepelisa baposa ya mitema na biso okokisaka baposa ya bikelamu na yo opesaka biso oyo ekoki na biso okeli bilei oyo pona kolia merci pona bilei pe merci pona appétit ebele bazana bilei kasi bazana appétit te nga opesi nga bilei po opesi nga susu appétit na pesi yo merci nzambe amen priez ici komi na développer ba mo ba terme appétit kuna na kati o kelem so pe na Bible koza na juste bongo te mais nga na développer encore ça que okoki pe ko développer prière na yo komi oyo ezali mingi ya mfumutsako merci ezali ngande kona bino artiste styliste modéliste créateur Lumière Kambulu kitoko bozela sujet oyo kolanda pour s'abonner merci ciao